Jokane héritier bayebani héritier bonga. Oh attention. Oh. Jokane héritier to bayebani. Oh héritier c'est bonga. Donc héritier boss life. Ah. Ni somo na muta bongo botuna. Ah, ça dit net tambola. Muta bongo ngone. Muta boy. Ah, pembe na biso somo na. Wana joka muta boy. Non, na latim. Aden na biso. Eza Aden na biso. Bata latim wata. Oh, Aden na biso somo na. Ba spiritas, boy. Eza jour où Rami balé ya obima. Hein? Jour où Rami balé obima. Jour où Rami balé obima. Parce que dans la scène musicale. Bah te belé va comprendre penate. Pourquoi? Le caisse on a pena ya wenge. Non bah mon angote parce que na héritier beta musique te. Bakanga héritier sala we bakangi na bana ba mama na bana papa c'est quoi na bana ba mama na bana ba mama na bana ba papa tout compliqué message ozo pesana ba beka bakanga héritier azobanga yo mwana papa nango zobanga ni obanga keza mwana papa so moni yo okokate tikenga na obeta Yuzo kendo zo bete zo komate tika na beta pour ozolo banini vous comprenez ozolo banini le 21 vous comprendre que Richard Zawera Richard Alexandre Fabrikas ndela hier Richard Alexandre Nzela ta niveau bato Richard Alexandre Nzela ta Richard Alexandre yaya na yende Nzela ya niveau na biso te moni na secte na biso ya za wana te ya za se ala mwana muke ala na aura même pas. Au moment où tu as ma musique, tu as vraiment tant sur toi, moi rapide. Banda carrière ne. Hein? Banda carrière ne boloba kawana danani tondimi ndenga lobaka. Balak sanga 3 banderoles il va concerner à $200. 3 banderoles. Balak sanga 2 vidéos il concerner à $300. To $200. Fabrice Nazabon. Depuis avant la carrière de la musique. Ah, tu vas mettre conseil à $200 Ah, bête on là non. Yo me kansana muto abeta de double atlantique. Yo me kansana. Binu boza na Rwanda, bi atlantique double nango. Mais on t'a bossa beta atlantique na bango wana nyo c'est ça. Ko beta liboso na bango. Ko beta liboso. Ko beta atlantique le bosso héritier. Oyebi ko beta liboso. Oyebi ko beta liboso. Et ça problème parce que ozo ki opportunité. Parce que ça là qui on bien. So beta ton liboso, il fallait y beta on so redoubler en mode. Boni va so photo David. Fabrice aza jeune, aluka carrière nezala bien, aluka no akolisa musala. Aluka bongisa na musala na sala ngo bien. Banda sa misala bango sera banga ya mangwa una ngadia dia. Il banda toucher parce que le terrain zala est vide. Oyebi mukolo mo ba moni mo mkezo bino, dike mukolo sepela. Amna komanete. Yango to monate. Parce que soit zala grand na ko m'appelle grand. Pour bateau bima bango no monate. Ozo monate, to za la fo mona. Côté wana ba golo ba beta ba Adidas Arena. O ka sabela muto abima pena na carrière solo aluka ko magra. So tali kota ba ya ba nani wana ba to beta ba sal ba to kende o mona bana ke muto abima ko magra. So tali kiti watanambe. Il ose malgré ba zo kangaye. Azo osé. Et tu vas kangaje? Oh maman na kangaje. Hey Joka bazo pese na idée. Ba pese na espace et on paye l'espace. Et on lui paye lui-même. Est-ce que vous prenez une héritier quand on te paye? Et comment tu vas sortir un cofondateur quand on te paye? Quelle idée y a l'héritier? Idée ni net idée ni no joka y l'héritier. Ba joka baza bato baza mi tema mabe. Pourquoi mi tema mabe? Parce que bazo se platé ba on dit ma tomoni lo mo bo kanango me pe maka elo mo bo ke nango boye bo koti bo négocier pena bien bo vite o kangae boye na place en limo bien héritier
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission à Bino, Bolingaraming. Donc, on est sur www.idéologie.tv. David Ewembe, Masolo, ya Balabala, toujours comme d'hab, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Ewembe, la Sarabino, Nabete, Rabino, Masolongo, Nengenini, et c'est pas ça, vraiment, Namboka, Oyo. Merci beaucoup à toi, mon boss, à moi, Mario Rey Sabio. Mario Rey Sabio. Donc Zalara na David Ewembe ekosala bien kotaka penda masola balabala Mario Rey Sabio, hein. Donc sokoza na masola balabala ekosala bien Kandi Pezo, hein, Kandi Pezo lobaki penda Kandi Pezo, hein, osenga kinga pe na sala yango Kandi Pezo Zalara na David Ewembe ekosala bien Mener Kawaya, biloko mabe, Mener Kawaya. Donc na lingaka bino penda na tina famille Kawaya Mobimba, Pasi Kawaya, Rit Kawaya, Bozara pena na masola balabala ekosala bien. Bébé Maëlys Yombo, ya Pasi Kawaya, mwana moko non, azapenda exceptionnel. Donc Bozara na David Ewembe ekosala bien. Donc l'actualité nous oblige à kobeta les solo, il y a hérité Watanabe. Sortie médiatique, il y a Joka, et crée-moi des problèmes belé et aussi bah live hérité Watanabe na be émission na ye eza ko bimisa moi ba makambo belé tellement na mboka oyo ba kale bazalaka batu oyo penda bazalaka na hérité Watanabe bazalaka na hérité Watanabe ba yebi moi histoire il y a parcours hérité Watanabe. Donc toza obligé il y a kosola na bango. Donc na masola balabala lelo nazana honneur ya ko ya melabino Gigi Arabiola, alati makasi bondi melanga. Donc tout sola lelo na Gigi Arabiola, IGF. David Ewembe. Boitard. Mais en Angola. Il a même pas IGF. Non. Où est la armée? Il y a la généraux, il y a la civile, il y a la parti politique. On a dans la partie armée, on a des généraux. On a dans la partie armée, il y a côté, il y a héritier Watanabe. Parti héritier de la nation. Hein? Héritier de la roi nation. Héritier de la roi? De la roi nation, mon boy. Parce que la nation est dans la partie, nous sommes des politiciens, on a des billes. Parce qu'on a dans la partie armée, la défense. Arabe la bonne santé. Calme, papa. Mikolo belé ozomona na te bando yangola batu bazo lukayo bazo mona yote. Qu'est-ce qui se passe? Arabiola oza wapi ozo sala nini na Angola pour to yeba ki ozaki na Congo? Ouais, batu pe yo ba mona ngate ba yebi yo ba yebi nga ba yebi ndeni na vivre donc naza na mona na pamba te parce que na mona na sodi kambuza et na tambolaka soki ils ont vraiment fait un temps pour la rare bonté. Ils ont un amour rare. Et naza pe start. Hein? Naza star. Yango na moi. Ouais, c'est protégera parce que naza vraiment star. Arabiola de mokili ezotala yo na masola balabala toyambio oui bel et bien batu bayebio Arabiola ya Gigi général ndenge yo moko bakisi susu to ndenge yo moko lobi ndenge yo moko te naza généraux soki batu baotala yo po bayebo bien okoki ko expliquer batu relation nini oyo zaka nango na héritier Watanabe? Relation nini naza na héritier Watanabe po na yebisa batu Angola po batu tout bayebi nga partout dans le monde entier bali boso de kana masola balabala. OK, si Bill Maraven mtakanga bel na ben ouais. Maintenant, héritier, c'est la famille, c'est un frère pour moi. Oui. Pour nous, héritier, c'est le roi Dieu. Dieu, c'est le deuxième Dieu. Pour nous, c'est le Dieu. Nous sommes à solo, nous sommes à c'est ce héritier. Voilà, héritier, c'est un frère de longue date. Nous sommes et à la frère, nous sommes tout sauf famille. Relation, tout n'est pas dans on a émis à Mikolo Belez héritier. Qui Arabiola. Voilà. Donc, pour nous,
aza frère pour nga aza mambo ebele soki lelo mpe aire mo boye naportaka baesprit mosusu boye eza mpe bagrâce na ye ayedanga mpe fort mentalement moralement ouais. Donc nyonso wana nde oyo edéfinir relation na ono héritier watanabe nzambe na yo deuxième nzambe na yo deuxième nzambe na nga ya nzambe na nga mwe nzambe mutu bamonaka nzambe oyo bamonaka héritier watanabe nzambe oyo bamonaka te le die la oyo azala na lola c'est pas comment déjà akolaki mingi na wenge héritier kuta azalaka na besoin olonga wenge mpena te héritier anda olinga olonga wenge te héritier soki alonga wenge alinga alonga wenge kala parce que azali mpe déjà kala na kala wana azalaki na agenda moko boye eza ede ya bombe ouais oui koko alongisi mpe deja wenge mais azalaka vraiment na besoin olonga wenge te après nda yo comprendre que nakoli bon je dois quitter je dois aussi essayer moi-même carrière solo et puis asala ngoti lelo Joka alobi azali cofondateur ya la team Wata Arabiola okoza d'accord nango non eza ta entrée na été ata ya elongi nete hein eza entrée na été eza ta ya elongi nete ya Joka makambo nete la team eza na bilongi nango kasi Joka la team la team eza na bilongi nango kasi Joka net elongi bena ya la team Joka omoni avec respect omoni ngada na kodi avec respect omoni eti ba Joka nayebi ke bakema ba classe baza mikolo baza na basi aza na bana bota aza mokolo et quand tu fais des sorties médiatiques faut yeba makambo nini ozoloba ça va héritier aza ya 2015 te ça va héritier aza na bato ebele oyo bavandi kutu balobi makambo wana te oyo mpe bavandi bakoki mpe koloba makambo wana te me bayebi makambo wana Joka aza elongi héritier te elongi ezoswa bato aya bato babane baotala mpe Joka aza na trace ata ya mambo ya héritier te Joka aza ata na fonction moko te na mambo ya héritier bajoka baza baza bayene mais baza na force ya flatterie bango baza baflatteur mpo na nga nde namonaka bango Arabiola obengi Joka flatteur flatteur eza nini eza mon français mais biso toyebi Joka flatteur c'est un grand flatteur ote so grand un bourré de flatteur même basperitas se comprendre mpo na nini parce que omoni héritier asalaka tout na motu na ye héritier apesaka tout na makambo ne sikoyo kwa boyo oya bovandisi bato otie mpe micro batieli yo mpe caméra et tu parles des salades comme ça et puis bazotika ozoloba ngo et je sais qu'aza marié mwasi na ndako na bana na ye na famille na ye ntango azonga ye batunaki ete makambo nini papa okenda oloba kuna cofondateur ya la team Joka nde mosu yo ozalaka te aza na elongi na biso te eza mambo ADN eza mambo ADN eza na elongi na biso te ala ni makila na biso ni elongi na biso ni ata très ya kikabe aza nango te ozo comprendre ata très ya kabe aza nango te e mambo ya héritier mpe na ndenge mabe te bajoka batie héritier po te batie héritier po te bakosa nde héritier baya nde koprofite na mambo ya héritier Joka na ebandeli wana rôle nyonso abandeli kosala wana rôle quel rôle bapesako mbongo mpo ganga makambo to ganga bapesa mbongo rôle nini osala dis-moi Joka porta implicité na la team moto aporta implice eza bato lokola na kobenga bato lokola bato baporta ba implice na carrière héritier mpe ya sona maître Tete Kabwe bato baporta mpena baporta
onanga monde na vandi boye na yebi pe na ba facture mususu na ba valise na ba bilo na ba palin ba biloko pe na tete kabwe muta futa ki po héritier beta héritier sala jamais Joka pa sala ba biloko po héritier bacha moni bato ba porta un plus bango wana Joka bazo pese na idée ba pese na espace et on paye l'espace et on lui paye lui-même. Tu comprends héritier quand on te paye. Et comment tu vas sortir un cofondateur quand on te paye? Quelle idée y a l'héritier? Idée ni net idée ni no Joka y l'héritier. Ba Joka baza bato baza mi tema mabe. Pourquoi mi tema mabe? Parce que bazo se platé ba on dit ma tomoni lo mo bo kanango me pe maka. Elo mo bo ke na ngwe boye bo koti bo négocier pe na bien bo bito kanga e. Boye na place ngwa limo bien. Héritier. Malandi Joka teme na yoki baye bisanga Joka zolo bake héritier azo panzi sango. Héritier aliaki héritier $20,000 pour un concert il y a Fikine. Il y a Fikine il ça langa ton ka to mon si ba frère on a frère. Makam sous boyebité bolo balo. O te Joka lo bien mais Joka lo bien mais Joka un papa mukolo le roi Joka. Ayebi ti ba lo ma mto ayebi héritier bien. Est-ce que ce héritier bien yo $20,000 à bangana. C'est bien qui pas Joka. Pas un bon on argent pour mon être. Moi j'étais présent. Nous là moi j'étais qui? Nazala présent. Donc il histoire on bien. Oh. Oui, combien héritier a dépensé ce jour-là? Non, héritier a dépassé mais mbongo nde ya Joka 20,000 nde ya Joka ya ngone o ya meli. Na héritier na Joka na komela mutula. Joka le héritier meli mbongo. Oh. Mais Joka na yebite. Joka de muda lobi. Joka il faut ba lukela ta ba visa ba pesa bato na ba sepel ba binga ba kotse ba lukela gendarme ta ke non même mutu lembi. Quand même mutu lembi. Joka mutu lembi. Ouais. Ah papa moko ça soni. Eh. Ah ça soni maka c'est pas bien. Kuya ko le baba salade mon boy tant que bato ba vivant et nzamba likolo yebi oyo zali. Tu vois? Ba Joka basala genre na bango babula que concert na biso ya Fikine ko chouer. Pour être clair na moi 20,000 $. Bon ba kamisa neti bon et comme l'héritier va pas héritier akokokomi mangote. Et babo moni Congolais abosa na mbango habite que héritier da lemba. Babosa ni ndam babite ke Fikine eza na lemba ozomona problème à Congolais et héritier ya tu m'as amené bango baye basali ba mentir na bango wana tout basala wana héritier n'a pas besoin de tout ça héritier a besoin aya betia leki tout wana etika na sima on eta kipango te. Est-ce que vous avez des héritiers bêtis masolo 20,000 Fikine, Joka, manani, manana, fulani, monsieur Bokan. Obi combien de sorties médiatiques héritiers ça là l'obi en côté? Bon, sur le banc on te l'aime sous pas d'acquis na raison te. Héritier avant na 100 fois mon retard au la Joka. Et ngana ebisi bino ke na bango mi balé mutako tika na mbongo héritier ka Joka. Mais faza na ndenga le bango. Aloba ngote na ba forme mo ya lukanete héritier problème sur ndeni na le baki omoni biso le ka sube misote par rapport à héritier mo to ninga sio sala ba misote pour net na buna rakanda na yo ko to zulu ba salade mo buza archi mensonge na komba héritier tandis que to yebi vérité o eza na makambo wana eti ba choko et comme ça biso Joka za mukolo ala mukolo mais éviter ceux qui ont un problème il y a pote des eaux embrouillées ba congolais hein éviter ceux qui ont un problème à visa pote des eaux embrouillées ndeba meme poto bongo embrouillé Joka
En fait, c'est bon, comment le baba, comment héritier bon mandé. Poto embrouillé, akenda poto kala. Ah? C'est ça, akenda poto kala. Parce que bah to Congo o ba kibanda ki ba poto ba ki ba 15 ba musu ba se ba 15 ba kenda na poto te. Tamsu minda wana yo ki kazongi zo le pse bilobela. Azo ça ba éloge des côtés. Donc on va éviter. Merci beaucoup à toi, chef Trésor Mbenza. Na kata Lufwana. Na DGM. Donc, kotaka, masolo ya balabala, eko sala bien. Général, Joka, alobi, héritier, aza mwana na ye. Abengi héritier, c'est mon fils. C'est ça français. C'est toi dans la liberté d'expression. Bah, ça n'a raison. Hein. Oh, raison n'est pas problème. Mais liberté d'expression, il peut en avoir. Hein. Il est libre. Liberté d'expression, normal. Normal. Mais raison de... Raison. Ouais. Selon eux, on dit quoi? Bon, pour la normalité, c'est un vieux, hein, Adam Mokolo. Adam Mokolo. Et Adam Bana, Adam parent. Ceux qui banent, par exemple, Adam âge héritier. Alors que si mettre un peu parent héritier, moi je suis mes parents. Est-ce qu'héritier pas d'un fils naïf? Toi, le biba fils naïf. Il a des fils comme héritier. Héritier, c'est mon fils. Parce que français, on a compris en monté. Héritier est mon fils. Toi, héritier, azana jaria, azana ajiabana naïf. Bon, dans le contexte, il y a les solos. Donc, mon fils n'est pas ouais ensemble. Musique quoi. Mon fils n'est pas ouais ensemble. Mon fils. Ouais, à façonner héritier. Na bajar mon roboy. Ya mwana benge mon fils. Te moni mutoko benga mon fils faut oyo. Ah bakisa moi eloko mona kati na ye aida ibile. Pourtant, je suis sorti pour l'épanouissement. Oui. Ouais. Mais c'est ça, je fais ça. Fils. Ah, ça, la nini. Oh. Je commence à me ça, la koufara. Hassan. Joka peut même hériter ça, les logos. Joka n'est hérité, bah, il est hérité bonga. Oh, attention. Oh. Joka n'est hérité, toi, bah, il Oh, hérité, c'est bonga. Non, que hérité boss life. Non, que hérité vice-président. On est d'ailleurs hérité vice-président. Hérité boss life. Héritier Wata plus. Parce que héritier Watanabe déjà bon. Elle a que cause annonce. Tes causes annonce c'est amour. Kasi yene c'est la flatterie. C'est ça que je t'ai dit que ce sont des grands poètes dans la fonction de la flatterie. C'est la flatterie. C'est la flatterie. La cause des annonces, les abysses. C'est la flatterie. Joka Ebaka héritier sa bonga. Oh, Ayebe héritier patron. Héritier déjà. Joka Ebaka héritier patron. Ben oui, non, on constatait. Joka Ebaka héritier déjà vice-président. Oh, Ayebe héritier Watanabe. Héritier Gogan. Vice-président, en plus. Satya Saibaba. Baimoto. Déjà héritier Zara déjà. Il faut tous en la vérité. C'est ça. On y va discours dans mon mensonge les cas. Faut le la vérité. Mais façon à propos na yo, attends-moi pourcentage moga muke ya bolamu ya Joka. Joka na Aden na biso azate. Azabi misata pour ça. Moi na ta pour ça mon corps mi santé. Pas héritier. Non, azate. Oh, bon biso mutabongo azala à côté na biso. Biso mona mutabongo na la team. Ah? Ils sont là, mutabongo botuna. Ça dit, net tambola. Mutabongo ngone. Mutaboy. Oh, pembe na biso so mona. Voilà Joka mutaboy. Non, na la team. Aden na biso. Eza Aden na biso. Bata la team wata. Oh, Aden na biso so mona. Ba spiritas, oui. Ate un père. Un père doit avoir la... Et son fils doit avoir son Aden. Mais héritier dans Aden, était. Attends, héritier n'est pas un flatteur. Lui, c'est un flatteur. Joka. Lui, c'est un parleur. Héritier, ce n'est pas un diseur. Héritier, c'est un faiseur. On n'a pas le même Aden. Tout ça dans Aden, mon côté. En tout cas,
neti mutu lokola pena boye basénateur Galiano basalaka pena makambo ya visa makasi. En tout cas Galiano sénateur Amboka nasengi pena bolukela agendamento. Bolukela agendamento pour vraiment moni makambo bapoto ça risque bato ebele bamando bomana na Congo. Hein? Makambo bapoto bato ebele bamando bomana na Congo parce que makambo tout basala makambo bapoto c'est le mensonge. Baka kana ba eloge lokuta po ba pesa boye ba freiner boye ba zonga boye. C'est quoi en fait to bona biso tesko papa ngo nani yo papa ya nani papa ngo na point nini ozobenga mon fils na point nini. Ah dato c'est la joke on a expliqué biso lisusu pas le baso. Ah non non ko expliquer biso te. Oh ye mutabonga ko bote héritier. Hein? Mutabonga ko bote héritier bo. Mutaboya botibo. Joka aboti héritier. Exactement, Aden exactement. Ah! Yo matin ça part pas. Ça tient aussi pas. Ben oui, les Gabonais, ça tient pas mauvais. Ben oui, les Gabonais. Ouais, Coco Maleka, grand prêtre. Coco Maleka, prêtre, ouais. Et puis ceux qui n'azara na batu, n'azara na rien, na Coco Maleka, grand prêtre na mboka. Coco Maleka, prêtre. Ça pouvait, merci na auto, ça la rapport na petit na yo. Et continuer nzamba kuta na vie. Arabeolia, to fandi boye, kaka joka, à combien de niveau ya ko bimisa ma ya misu. Alili. Parce qu'il y a déjà au Igoya Simat. Ah. Les spiritas sont fous, hein. Non, alili n'est pas un comportement héritier. Héritier c'est. Ma héritier na salaye. Héritier salaye ma belle. Oui. Yo zimbongo abatu. Ok nango. Na yo nanga na c'est ma bo zimbongo nanga. Na beti concert na organiser concert nanga na tio lokola. Ya mukolo lokola ba papa ya mukolo na biso nyonso. Yoka si ba Charlie pakalingo bazala te. Yoka si ba Charlie bana musala osala te. Yoka si ba Laetitia na boka male wana bana mambo osala te. Baka po osala mambo na héritier. Mais héritier a confiance à peu sûr. OK, je l'ai eloko moi matsa bo elingo ko héritier na podium. Mambo ti fo ba yo sabino. Après OK na plateau mo vandi na palpite ba bengo rendez-vous à visa au ben héritier mon fils. Na Aden. Et Joka héritier. Nazomona match moko te, photo moko te, ressemblance moko te. Boleli si Joka leli atangisi ma miso en pleine émission. Joka baza bato baoya kosakana na opinion. Baoya kosakana bato balanda na ba internet, bato balanda bino na ba internet. Vous comprenez puis ba Joka mon pépé si là. Hein? Mon pépé si là. Joka na zabongo. Oh, ba Joka baza les souté, mon pépé zate. À quoi bon c'est qu'on a nazo tala Joka. Nazo zana besoin Joka. Si nazo na besoin de temps, nazo na besoin antenne à tout monde ça pour coopérer, moi je paye. Nando ça on fait l'état. Et à quoi bon yo le canal émission moi le quoi viso bien à ton fils. À quoi bon yo beta di solo 20 000 $. Aussi longtemps yo moko yebi ma munyo so bien. Na nyonso. Et lelo no yebi so vérité. Héritier tikala ko beta di solo na mutu te. Wa yebi di solo na yebi an. Si ozo yo Alexandre ba TV boy na bato ba otala biso. Na bato ko ba pasi kawaya avant na parler otala biso. Ayoki par exemple, héritier tikala na 20 000 $ ya Joka. Na y mon place avant de beza lokuta. Na Joka na héritier na ko tikala mbonga mninga. Tout ça va bien. Tout ça va bien. Te bon biso te vira que ça héritier na nyonga Joka prendre. Héritier beta Fikin. Héritier beta Fikin hein. Héritier beta Fikin. Mbongo ya babillet, mbongo ya tout c'était géré par Joka. Retour na ngobo tuna ba chali ba secrétaire bo tuna ba administrateur na biso. Ti lelo Joka yamba téléphone te. Hein? Après conseil africain. Oh, ti lelo yamba téléphone te. Suko ngomani Joka ndem dayi lega mbongo nyonso recette nyonso ya Fikin wana Joka mdalia ngo. Siko ya azokende ndenge ni ke ba ke héritier dans 20 000 $. Aussi longtemps après conseil africain yo o ya pété. O mani depuis jour wana. Si n'habite soki na salaire. Si le Londres non ya pété pépé héritier. Depuis jour wana. Depuis conseil ya Fikin. Depuis na février, je crois que c'est là le 21 et 24 février.
avant tout que Turquie. Vous comprenez? Et Badjoka Bazo a courage parce que héritier Kandesila. Hein? Bazo a courage pour héritier Kandesila. Héritier Kandesila? Ouais. Héritier changea? Héritier changea totalement. Adam de Bakanda? Adam Moutou Akanda, Zalabate Adam Moutou Yakanda. Oh. Oh. Oh, yo demone Moutou Malam. Oh. Oh. On héritier. Oh. Badjoka Akamba tutu ana ba simbaga ana e Amélie Soukini na simbi ana. Héritier changea. Excusez. Héritier changea. Héritier sobi na 12h30. Na 12h45 au sentir que na eu réponse. Et c'est pas de tout réponse au niveau ça là yo lobi na lobi non. Faut sentir que au toucher qui place ou va toucher à terre. Héritier na sorti na ya carrière na et azwa biso tout à la va biso mutu a benda biso matoi. Ce que nous avons pour na bien carrière na photo na la lingi boye na lingi boye o na lingi yango faut ça là on na lingi te ko ça na mote yango mona ermo mutu pa ya lobi totali boye parce que héritier lobi te parce que quand héritier banda loba te héritier anda yo kakaka aka kuna bigeta buka kuna asimbika mutu aya loba na yako akufashe mais akwasime kaka po naza moko information na ye. Vous comprenez? Mais le lot de être colis à l'immarasouté. Donc, si vous avez un taquet, c'est que vous avez un consigne. Vous avez un taquet. Pamba. Pour bisous, net attaque le quoi, il y a un attaque faux. Il y a un moment où vous avez une chance. Bisous, vous avez une chance. Vous avez une comment vous avez musicien, oui. Musicien, oui, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec la musique? Moi, je ne suis pas musicien. Moi, je suis un frère à un musicien. C'est pas obligatoire d'aller soit comme musique. Mais dans le contexte, il y a beaucoup de mots, je connais parce qu'il y a un petit frère Master mon Christian. Et c'est tout. Avec respect, je connais les petits La Fabrice. Voilà, on est bien. Mais comment yo le baba makambo na ba musique héritier nalinga ko kota mamuna pe na mingi te parce que na ebi o yaza tellement que na ebi nanga ki yaza na vous comprenez donc quand c'est net Fabrice na le kinga succès na bima liboso na eza ayeba jini ya kitoko ya sika pa na mati si koso lui chance ya kobima au komi par exemple au komi. Et dans cette aventure, il y a un dream, il y a un succès. Vous avez un moutoumou, il y a la kisanzela, à la kisabatunzela. Mais bateau n'a pas besoin de l'autre. Et tu as l'accès à Fabrice-Nzela? Il y a l'accès à l'Oxenzela, tu as un niveau bateau, il y a l'accès à l'Oxenzela. Et tu as l'accès à Yaya Naendenzela. Il y a un niveau na bisoté, il y a un secte na bisoté, il y a un secte. Il y a un C. Alors, moi, je n'aura même pas. Au moment où je suis ma musique, je vais esquisser vraiment tant que je suis rapide. Banda carrière. Banda carrière. Ne bolobaka wana danani tondimi ndenga lobaka. Balaksanga 3 banderoles il va concerner à $200. 3 banderoles. Balaksanga 2 vidéos il va concerner à $300. $200. Fabrice Nazabon. Depuis avant la carrière de la musique. Ah, tu vas mettre conseil à $200. Ah, ben, on a oh, et un garçon vivant, Patrick Moulele. Je te chante pas ça. Nazwa e kana mwana comme na so Fabrice wana. Nazwa e na kenda na e boy. Nazwa na kene pas Sophie Bitu, botu na ka Fabrice. Botu na ye na Fabrice na Patrick Moulele. Ba Fabrice wa musicien ya bafle. Abia minze monene na ndako boye na studio, ba chango comme traquer na ba bar. Ala musicien concertin. Abeten. Nani oyo to? Ka banzembo wana peka. Nani siko oyo kota? Musique est compliquée. Musique est très compliquée. C'est très compliqué. Baninga ba beta. Ils ont que Casino de Paris pe Calaming ta Casino de Paris dans la musique à poto, moi je connais pas le Casino de Paris.
Parce que je n'étais pas encore à Paris. On est bien monté. On a eu le mambo, on a eu Kinshasa, tout ça là. On se comprend. Yo zo mekanisana moto abeta de double Atlantique. Yo mekanisana. Bino bozana na Luanda, ebi Atlantique double nango. Mais mutali boso abeta Atlantique na bango wana nyonso eza kobeta liboso na bango. Kobeta liboso. Kobeta beta Atlantique liboso héritier. Oyebi kobeta liboso. Oyebi kobeta liboso. Eza problème te parce que ozaki opportunité. Parce que ça là qui on bien. So obeta qui on liboso, il fallait yo obeta ngo so redoubler ngo. Boni ba so, photo David. Au moins il a discours nyonso, ce que tu as vérité belé au bino. Tu es bien sur le côté ezala non mais ce que zoya pe na vérité au bino. Tu dis koko sabato. Quand yemo les jeunes garçons na ba tchai kuna na palanka na matumbi akana kuna. Boyebi sort na mo. Boyebi place wana, est-ce place wana ba tchai beta c'est ritsa ko beta. Ritsa ko beta. Ça c'est la merde. Na niveau ritsa ko beta. Parce que na yo na ye nana da muki. Nana muki. Au moins que tout y sa population. Ou que tout le la vérité. Fabrice a jeune, aluka carrière les ala bien, aluka no akuli sa musala, aluka bungisa na musala na sala bien. Banda sa misala bango sera banga ya mangwa ou na ngadia dia. Il banda toucher parce que le terrain est vide. Oyebi mukolo mo ba moni mo mkezo bino, dike mukolo sepela. Amna komanete. Yango to monate. Parce que soit azala grand na ko mape grand. Pour bateau bima bango no monate. Ozo monate, to za la fo mona. Côté wana ba golo ba beta ba Adidas Arena. O ka sabela muto abima pena na carrière solo aluka ko magra. So tali kota ba ya banani wana bato beta ba sal bato kende o mona bana ke muto abima ko magra. So tali kiti watanabe. Il ose malgré bazo kangaye. Azo osé. Et tu vas kangaje? Oh mama na kangaje. Hey mama ta eza muto babanga atelo ko yekita. Omoni bato tout bazala kana na espace wana o to bata grand. Muto babanga akayekiti. Bana disconfiance e point. Ba mission na Congo ba babanga muka. Bozela le 21. Le 21 do comprendre kaza mabe. Zela le 21 comprendre kaza mabe. Toko tapeka na actualité ngo ya la scène musicale héritier watana be kala mingi te. Donc là déjà to recommande ba mwango héritier obeta. Est-ce que héritier ako kapenda salona? En fait, c'est facile. Il y a seulement facile à jouer. Dada. Obi poni na obengo facile. Héritier de apesa ba to rendez-vous mon batika na mona Kema na Macron atikala na Kema na ngo. Bato bahi, batali, basali, balance, ça va check. Bato bazungi balata, baya boye. Misusu bazala da se placer baka. Baya boye des heures de banda. Bato batikala na pasi na motema en tout cas. On a histoire kala. Public wana en tout cas na que mon abino le 25 décembre na martyr. En tout cas public wana oui ba que le 21 mambutu kitoko donc tout na mai le 21 toujours beta saluana talaka place la même mission na kati ya mai toujours beta yango vraiment et to pesa score différence on est biso tant le baka to za moi différent que bango nyonso oh na c'est différent que bango nyonso atana bo moto na biso moko bo to za différent oui ba ça différent na yoka na fali popa oui oui. Héritier différent héritier watana héritier différent na Ferregola. Oui, parce que c'est héritier. Très différent. Héritier différent na Céléo. Tu es au niveau na mat. Il y a trop ça différence na été. Ah oui, mbani, tu es bien héritier. Héritier différent na Fabregas. Et on y va. Eh, Seigneur. On va matin. On y va aussi. On y va aussi. Madame Ke, bazo luka actualité aussi mate. Rien que vous la musique bien. Vous symbole le quoi ba simbe symbole moi. Vous symbole le quoi ba de la République est symbole moi. Bon mon abo poussana. Vous ça musala bien. So c'est musala bien ba yoko. Comment ba yoko inosa yo ba yoko to yo do chaka mbanga.
tu que comprendre bango bango to occuper bango te so to occuper bango to commander moko parce que na partie net militaire na beta ba blanc pour na commander na ba idée na kutana na kona beto blanc pour yo solo no bo comprendre na te et puis na besoin yo solo no te pour na mettre en attention tant moi ti ko lo ba non le fait que na bi que au ça la bien te na ko bando yo episode non o nga na yebi na mutu na nga o Congo yebi héritier lekio oloba te OK te héritier lekio héritier leki Fabregas ala niveau na été ala pe camarade n'était donc do ça ni to za na respect humain héritier ça moninga n'était c'est ça que moninga n'était par rapport au concert l'organisation nous soyez que ne pepele héritier ça marama bien le 21 pour na ngai tous à la focaliser dans concert na biso to ça la marketing il y a haut niveau ou bazan l'administration ba Francis Dibaya banani aller pousser Francis Dibaya ba ou bazan à Paris ba Spiritas ou ba na Paris na biki na mona topelendi na mona ba ya tout ba tindika ba tindika parce que jour wana et jour où Rami balé ya obima hein jour où Rami bala obima jour où Rami bala obima parce que dans la scène musicale bah te belé va comprendre penate pourquoi le caisse on a pena wenge non ba mona ngote parce que na héritier beta musique te bakanga ka héritier sala ba bakangi na bana ba mama na bana papa c'est compliqué c'est quoi na bana ba mama na bana ba papa tout compliqué message yo pesana ba ka bakanga héritier azobanga yo mwana papa na ngozo banga ni obanga kiza mwana papa so moni yo okokate tika ngana obeta yo zo kendo zo beta zo komate tika ngana beta ozolo banini je comprends ozolo banini le 21 bo comprendre que Richard Zawera le 21 to comprendre que Richard Zawera wana tout babima wana lokuta Arabiola tebeza ngonga na ndinga mabete na ndenge penda bato balabala obike bato balabala ba yebike yo yaki Luanda po kende poto yes follow nga vraiment poto betsa nga tout temps te mais yo yaki Luanda po kende poto nga c'est quoi vrai o kende poto te loka ndesi olia mbongo poto to héritier tindela ko mbongo o kende poto po batu mingi na ba petit na yo bakenda kenda poto héritier tinda bango mais yo tozo comprendre ote qu'est-ce qui se passe Arabiola OK poto te poani parce que tant na écouter mais mbongo solia mbongo yande mbongo poto yande apesa ko mbongo to ke poto ozala clair le babo tout na question apesa ko mbongo to ke poto fengana bapesa mbongo poto ndo yaka ngola bo ouais na apesa mbongo poto te nani apesa mbongo poto oyo kinini loba ngambo hiyo na loba na apesa mbongo poto de cela ben maya oyebi yango Abel Maya ada frère na ngai ada frère mo boy ada médecin mo ya mutema malamu place ada na PC mo te Abel Maya mama mama ada médecin mo aidanga fort aidanga makasi il faut pas être grand dans la vie aidanga makasi soki carrière siko peut-être yem ta ko aider ada mona batu jeune moko ada jeune moko surtout ba jeune tout moi malamu aidanga ça va nga bien apa Abel Maya mutapesa ngambonga poto yo mo yebi solo betongo mamoko ndenge ozwaka bonga poto bozo ko loba te poani mais David émission za yo Abel Maya pesa ngambonga poto bablo mo bongo bima yo ndeka ndo loba vérité mamoko non le vérité Abel Maya za frère na ngamongo boye mama mbonga poto oyebi yango te o asepela na ngai aluba na ngai Gigi ndenge ozalaka nga naza master héritier s'il y a un problème contacta ngai kocontactaka bato te contacta
Et na belle maya, naza vraiment calme. Eza neti bato mosusu mpe baloba nanga mpe nde nini talobi nanga nga mona azwa kwa charge obenge bwa yamba nete. Ah ba mwana nde mutu héritier aloba bango basala makambo ke tete ngai mutu nga nanu mutu bayebisa mutu apoto na nga aza te. David nga naza ba garçon wana te azovanda po ake poto non. Nga naza grand garçon, j'ai 44 ans. J'ai des enfants, j'ai ma famille, je suis un héritier. Ça va? Naza jeune garçon, te faut pas me manga poto, on stress, on dirait na stress. Non. Soyez na ok poto, tant na moi kokana ok. Ça va? Naza ba garçon on a te ba sela, ba sela poto ba sanctionner ok, to ba kangisi ba ba ke poto non. Naza ba garçon. Naza garçon respect. Garçon considération. Ça va? Naza ba garçon on a te. Hein? Net ba garçon ba loin na garçon wana, ba genre wana. Bakaksa Luanda oza ndenge moko na bango te moko palpe loko moko boye okendaka Kinshasa ozaka pe na Luanda moi différence eza entre bajeune na Luanda na bajeune en si bajeune na Luanda na bajeune na Kin mingi baza na étiquette gauche hein mingi bana étiquette gauche la plupart mingi bajeune na Luanda bakomi nango mais basala ngo ya salité. Basa nango sans bénéfice. Bajeune à Luanda. Ouais. Basa ne tirette à gauche. Ouais, mais moi je suis pas là pour tenir ba momo boy banine. Au mona tout ça na TV. On comprend? Et na mkolo, na star. Na muto na iban. Mon lobby déjà. Ouais si on a lobby bana tirette gauche. Mais te que gauche eza bo moi si. Hein? Gauche eza bo moi si. Bajeune à Luanda. Presque. Bakomi na kibo mwasi. Ato monia na liboko gauche. Ba gauche ba trop. Obeba ba gauche. Ouais. A Messi. Bata lokolo moko. Eza fo moni moi na vie attaque pas c'est l'équipe. Faut y garder ma maîtrise, ko garder bon moto. Comme ça c'est pas comme ça. Bajeune Luanda va perdre qui bon moto. Va perdre moto na passe. Souffrance pour ça qu'on met là, pour ça qu'on lia. Tu vas perdre. Ba monuka au sala. Si au sala na 4 tuyaux d'échappement GTS. Il y a ma B moteur à 16. Le salon, Nzamba Rozomat, c'est batou. Et tu marches dans l'identité, moi, à mon bal. Mais tu courbes là-bas. C'est belé. Et Michel Royanga, on a autant de comme on a. Il y a Bajeune à Luanda. Ouais. Bah, oh, bah, comment. Oh, bah, gaucher. Bah, oh, ma bassi. T'es bah, gaucher. Bah, c'est ça, c'est ça, bah, tout le roi, bah, passer Kawaya, débasser. On va dégaucher. Passer Kawaya, ouais. On va dégaucher. Et ça fait un film sous baba droite. Balo fombo. Il y a ma belle dans quatre loin. Maman n'a pas claquette, ça va couper. T'es patrocinador, on a fait un rapport. Deuxième émission est salama. Donc et salama la semaine on tombe na. Neti deuxième émission non. Ba kombo na bango na tenga ba kombo ba faux patron ba kosa kosa. Ba faux patron. Et bon na Luanda patron ça. Ah. Tanga na mi bali basi. Tanga na mi bali. Bala. Tanga na mi bali oyo ko yeba. T'es na Luanda ba boss wa. Tanga nga deux patrons, deux sapeurs. Des bons jeunes, des bons filles. Ah non, loin. Il y a danger. Il y a Liboso. On a ensemble avec vous, donc vous abonnez massivement à Masola Balabala, vous allez décider. Donc beaucoup de kotara. Ouais, émission benda point. Tozane gaga. Tozane gaga. Dewana lobby. En fait, na lingi boye. Émission où on a pour eux. La lingi tout ça 6G. Il y a des garçons à bien.
balataka bien, bazaka bien, bakanalar. Na Luanda. Na Luanda. Des filles à bien, balataka bien, balataka certifié, balataka bien, certifié. Bakana Luanda. Na Luanda. Des patrons, bakana Luanda. Na des bateaux, bakosal sa mutu pe na Luanda, ya ba jeune. Pour parler belé. Il a bango de to che bango ah. Et na yipso vérité moko na moko o yela nga bakombo na bango. So yelinga bakombo na bango tenga na yelo bakombo na bango. Général, pe mbote na bato ayo batunyo penda oyo lingaka. En fait, na pesi mbote na vie na nga moko za nga bien kokoma le ka grand prêtre. Vie na nga mo ya mutuma na benga 0h, 1h, 6h, 7h, ya pas l'air ayambanga. Abel Maya, le king. Babi yoka ande fo me manga nyoki le sala Abel Maya. Apôtre. Et puis, nenga to tambola kana mokili. Ezala kaka chance à mutu. Eza mutu, oya mutu eza mutu. Tamso eza chance nanga pembeni na Abel Maya, ba rimeur déjà Abel Maya me manga poto donc eza bon rimeur. Na pesi mbote ndeko ya ministre wa culture, Jai Emmanuel. Na pesi batutu balinga nga mbote Maïlis Kawaya. Mwana bato Junior Yombo. Na pesi Ritz Kawaya mbote. Na pesi Maïlis Yombo, bébé Milk, bébé Cerelac. Mwana bato Pasi Kawaya na litama ya pomme verte. Ritz Kawaya place Ozali, Esther, Nene, Paolo, famille Kawaya en général, na bosanité. Doucouré Mazono, zone vermeille. Na bosanité Sade Kitama, Chikonganse, Patrice Okiala, na bosanité. Baya tu ya poto, baya tu bazana bien. Na ndenge ya balwanda awa na koko sala nyonso me na koki ko bossa na mutu ala plus important que le gabato nyonso te. Venanga Ben Willy les Gabonais, celle vie qui me reste. Ben Willy les Gabonais. Celle vie o ayamba ngana téléphone puis asala o ngana lingi. En tout cas, là où tu es, mon vieux, Nzambe, apesa o ebele. Na bi ke ngalo yoka ateme o tuna ba pecho ba da pembe no na ba yebiso. Nzamba mona akuta ngalo. Na pesi mbote na batutu balinga ngai Baudry Matadi. Baudry Matadi, Union européen. Na zongeli lisusu. Viens na ngai Koko Maleka. Koko Maleka prêtre. Nzambe ya ba grand prêtre. Ceux qui le loin des ans ba grand prêtre, c'est que ça Koko Maleka. Hein? Ceux qui le loin des ans ba grand prêtre, c'est que ça Koko Maleka. Na bosanité chiko kotika grana ya famille. Gloire na Patrick Mona vraiment. Bébé Maïlis Yombo. Ya maman Pasi Kawaya. Bébé moko ya bilengi. So tali mwana peso pour sa robota. Nzamba pambola yo. Longévité, prospérité. Kola rande nzamba lingi. Na yebi ke na ndako ezanga eloko te na kanda na papa na kanda na mama po. Você tem que crescer mesmo. E tem que obedecer. Donc nzamba sunga yo na yebi ke ekosala bien mon boss à moi Mario Rege. Mario Rege o Sabio. Mario Rege Sabio. Wa penda boss na ngai. Patrocinador na masula balabala. Donc kota penda masula balabala ekosala bien chef trésor Mbenza. Na kati ya lufu wana na DGM. Chef trésor Mbenza na kati ya lufu wana. Contrôler penda makambo wana nyonso. Kota masula balabala. Chef trésor, kota vena masola balabala ekosala bien Fabrice Ipopo na kati ya Brésil, Fabrice Ipopo lote motema ya Mama Sofia. Donc bozalaka na David Wembe ekosala bien. Donc bosabone David Wembe ya mutaleki batutu na loin des Abelman. Hein? Mutaleki batutu na loin des Abelman. Aye. Aleki batutu na fond. Aleki batutu na l'art en espèce. Aleki batutu na ba affaire. Ba jeune to mona ba zairwa na ba na sanga ba zairwa. Abe aleki ba onyoso. Na pesi mbote place Abel Maya apôtre. Papa ya bana King. Diable na bango nyonso. Abel Maya. Apôtre. Pas de comme lui. Tout le monde. Na ba garçon ba teka ba eka na tout ba funga ba porte ba 23h. Abel Maya patron na ba. On ensemble avec vous. Ciao.